Vous comprenez, on n'est pas bien la dose. Vous considérez chic shop. Voilà. Et là, quand tu demandes à président, la dose, ça devient à tout. Vous voyez, pendant qu'on s'appelle par rapport à Kassaka, il y a Matanga. Mais ça, papa Naé, papa Naé, c'est normal. C'est normal à propos de Naé. C'est pas comme une organisation. Mais là, on dit que c'est le local de chic shop, il va tout pour la place pour y aller. Yo no loka ngai na ye na baka reta akuti ba amato so na pela kuti na wesi akuti ite ba pela omona c'est ça il y a des sociétés artistes pour aider le stade général ba la tête fait na lolingeli ba lele na calme ba lele na kimia parce que Tania zaki pe kwa kimia so papa azaki mukakimia azaki le mukabula basi ne kimia ya kimia ya moto azaki petaki alors il pourra pas maquiller le mal à réseaux sociaux il y a de la prix il y a pas eu pour toi yo cancer au ba peut-être bon ngai nazo ezade pe la prix makasi te parce que soki de la prix na karate ya mabe soki mobali omoni ke mwasi ezo simba te kende sazi mususu yo vandeli ka mwasi kwa mabe non c'est moi c'est mabe bakanyo basinga kende parce que il s'était ya ba merci beaucoup ya mais il va ça le pas là le ça il est les gars qui tournent à fondation c'est les pas dans le ça on peut pas dire des choses comme ça ce n'est pas bon c'est pas le moment de se réveiller la famille de la famille parce que quand on a une fille à la chose il y a des artistes de pièces et ça dit à commander le côté il a dit la commander le côté mais ça donne une individu pendant que l'individu mais pendant qu'il a une test la satisfaction est-ce que quand les amis tout le monde venait là-bas mais là on dit à Boya elle est maison Boya Marielle on a vu ça nous on fait Boya soit tu vas limite sérieux donc on est sérieux soit tu vas pas sérieux tu n'as plus ça nous sommes à succès pour nous il y a des gens qui n'ont pas de l'équilibre ça ensemble ça va faire la division après il y aura une manière de faire on doit refuser ça c'est pas bon quand il n'a pas pensé qu'est-ce qu'on a fait moi je suis la famille n'a pas pensé donc ceux qui parlent de la division on amène ces salades ça va diviser donc venez au salade on va c'est comme ça c'est la merci bonsoir aidé ata bato na bango bakokota mamito bisaka ta ebe ya kalabase baokota okabanere de katami ekatali boye ozala te ozala te non oyo osala ngo na ndene ya pusu bino eza rede plus de contact ekontinue nango ata lobile baorganisation de notre osolasola bakota na bango epete te peut-être boyoki bosa boyoki mabe parce que bango mpe kuna basala matanga na eteteri babakusa etete tokete ok les gars tokomeka ya matanga toleka te poto kotala bango toye matanga baoyamba mpe biso epete te tokoyina bango te eza matanga lokola bango batie na eteteri tokende ya pete te merci papa oui donc lelo lelo bandeko ya chic shop c'est-à-dire l'organisation il y a AMTPC quand même quelques membres de chic shop bazala comme ça voilà
Alors, l'équipe en conclusion, nous sommes assis à 2 hectares de contact, après ça peut prendre parce que Tchadi, na musalo asali pe na Congo, depuis po asali pe na vraiment na ba fanatique na ye. Le la Tchadi na déjà. Le la ya fait connaître, le na ye avec les. Donc la Tchadi le na na kinde, le na ye na mer. Parce que asali pe na partie à Congo. C'est ça. Et c'est dit que le la ye, il m'a mis na le à la Tchadi. Le la ye na Kenya. C'est le poste de regarder la Tchadi. Yes, surtout de passer ensemble parce que retourner dans la 2022 2023, on a aussi d'appeler la Soukawana à voisin, on a tourné là. Donc, on va aller ensemble. Donc, on peut aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, à chef il y a Madia Damados. Chef chef en groupe, comme on est Jani Faye. Et là, dans le Seigneur, ma petite valeur, et puis va considérer que chaque chef est tout fait. Battez la peine, battez la dépédition. Si vous mettez les missions dans le camp, c'est une bombe, c'est une famille. Mais la petite valeur, on a bien, on est là pour faire. Mais la fortune n'a pas mal de tout ce qu'on fait, Jani Azam, c'est le père, c'est la table. C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas à la fin?
Maman va t'anier mon Dieu. Tout comme un arbre. Alors bien, alors oui. Pourquoi les pas la mission dans le Sika? Ils ont le problème de la coupe. Pour prendre. Et le point est bien que ça va m'envoyer pour la zone. Aïe les amis. Après ça. Et nous on est bien de l'envoyer au Yékouté. Pour mettre les produits à la place. Maman. Attends, ma salle au choix, pas bien, regarde. Tout le monde est à l'Italie avec les masses. Non, on allait du site sur le message de ma belle. Il y a un mouvement. Dans la part. C'est le la section quoi. Ah ouais, il faut prendre le mandat. Le mandat. Comment ça va se faire? Voilà ma vie. Donc, voilà quoi pour associer à la section. Il y a des sections. Le combat est de mourir à fond. Donc, moi, il y a ma maman, et moi, ma famille est là pour se faire. Vous considérez quand même que choc le NGP, ils appellent ça Jani, ceux qui sont dans les cameroun, tous à la paix, à contact quelques personnes paient en mouvement. Donc, nous pouvons parmi les gens qui ont c'est un bon solidité. Les bisous sont tous pour Azawa et Abisso, tu partages un aïe, puis tu partages un aïe. Puisque quand tu vois qu'il est qui a présent, Cameroun, c'est qui des personnes qui ont ça. Ils sont toujours qui ont une famille qui est des Cameroun, il y a des qui ont Cameroun, ce qu'on a dit peut-être, nous, on a presse, les années qui chaque chose que nous avons pendant. Bon, je crois qu'au fond, le problème vraiment ils ont noté,
comment Matanga Yokani a fait Toyoki que Jani a Koufi, mais Totindeli groupe condoléances. Bon, évidemment, comme si on a un groupe non comme sur Matanga, il y a nini sur Matanga, c'est bien. Wana peut-être ceux qui ont commis wana, alors batunions sur le groupe wana wazeka. Mais ceux qui sikoyo on suit le groupe Nios Zalakawana et Belé, il faut retrouver quelque part secrétaire général au coup de place mon président à se présenter. Mais directement c'est vrai, hein, on n'est pas venu, mais les gens qui ont il faut qu'on rattraper en gros. Il faut qu'on ait on a mais organisation générale, comme on le fait d'habitude, vous voyez dans votre groupe deux personnes qui seront disponibles. Parce qu'on dit, c'est ça que ça la terre. Tout le monde en même temps va comité ça le matin. Premier jour, vous avez 10 personnes. Première réunion, vous avez 6. Troisième réunion, vous avez 5. Comment vous comptez? Donc, trouvez ne fût que 2 qui sont disponibles pour que il y a organisation. Mais ce n'est pas un problème. Pour les personnellement, nayebi ke Nzambe asepelaka na ngai trop. Pona kamwa ba sacrifice tosalaka na sens ya bandeko. J'ai toujours dit que ce qui n'a oumelaka c'est parce que Nzambe a contacté yango. Donc tout ça na ndengona botsa unité na motema que o boza sokete. Vous êtes libre, organisez-vous. Le comité, vous allez avoir 2 personnes disponibles. Vous allez avoir réunion, vous allez comme ça, bango, bazali lokola bantenne. Ce qui réunit zali, tant qu'il y a pour la place, zali. Mais ndenge tonobi wana, aussi il s'agit de matanga na sécurité. Parce que famille va reconnaître que bino osali makamuna bino tosoye babangote. Donc de temps en temps, quand présence est en Tchétchérie, délégation moko le jour suivant, c'est très important. C'est ça qu'on a pour analyser. Mais sinon, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Pour prier kaka, ndenge makamungo ya police kuna e bandi, bon ni que information nanga na swaki ya ngote, ba information juste yes kuna. Que azana corps de la police. Il semble que va libérer un peu. C'est peu comme Miraye ça, que on a dit. Bakanga qui est parce que angolaise, biso toujours le bon. Comment une angolaise va que nous kundaye l'étranger. Donc maintenant il faut que ça document pour une ambassade na biso. Ça a pris un peu de temps, tant que mona ki wana. Mais tout semble que mindele wana bazala un peu large pour qu'il va libérer parce qu'il a porté à fondation tout est prêt pour mettre l'ombre à l'édit. S'il n'y a plus rien à se dire, l'homme Kakesali, secrétaire général, a conclu. Et on peut se dire non merci. Et chaque fois, ce qui est réuni, pour ça, les makaya bomba na te. Ce qui est réuni, ça dit, bon panza sango pour que les seigneurs se kutana. Il y a une évolution de la makambo. Bon, Bandeko. Bon, il bâti, papa, Bandeko. C'est une question. Bonsoir. Président, il y a un mot à Kolobalanga Liboso, je pense que c'est là qui a privé au nom de Ngada Dangadios.
soki na telemi koloba parce que lolenge omanoli yango na ngai vraiment edérange nga toujours au nom de Chic Choc Loyenge. Ça vient d'être cela qui oyebi et puis ndenge olobi Chic Choc Loyenge lokola groupe oyo abimelaki basala ndenge na bango te toyoki te bazose réunir biso te te bato majorité baza bana kati ya groupe oyo bato ebele bazali pardon bato ebele bazali awa baza na kati ya groupe oyo ya baartiste oyo basala ezali pardon sans co-interrompre yo pardon awa tolobeli kutu makambo tolobi Chic Choc Loyenge poza na organisation na Tcheteri soki Tcheteri matanga toyokana matanga ekozala kuna tolobi ke matanga ezala mais lokola normalement tomesana kosala matanga famille na baartiste ensemble soki bino bepréféré ezala na Tcheteri mais bobosana te que 2 ou 3e jour délégation ya groupe mpe ekendeke na famille kuna pour que famille yamona ke non nous on est ensemble alors sikoyo ye nani ngadiose susi na yezani ngade nasali video oza nango te alobi ko associé na organisation Jani aza mwana na ye ok il n'y a pas de problème asa mokonzi ya Chic Choc non oui aza président ya Chic Choc bino tolobi na bino botia soki 2 personnes boluka comme ça ye pe aza na kati wana ok c'est un petit problème ça alors bandeko tilo bozokatanga maloba ndeni alende maloba eza na ntina okatanga atini na te mipa enozoloba ntango oluka te outi na matanga oyo ezali atu outi na makambo outi ya tsheko ezote eyalaki yango tolobi ke na matanga Jani dezote eza te fo collaboration ezala est-ce biso ezalaki kuna osomona alors est-ce que biso ezalaki na matanga tsheko ozomema landa oyo biso ezala bien papa ya biso ya gladios ezala oyo nani wana ozomema biso ezalaki kuna te je crois qu'on s'est compris non Non, ma bien, il faut faire comprendre, à comprendre à l'aise. Non, pas bon, Robert, il y a Oh, mais c'est pas ça. Merci. Non, papa. Ok, merci. Merci.
Cherchez. Il faudrait que l'on voit Awa. Il n'y a pas de confusion. Toyokana, Magabi. Toyokana. Confusion, moi, pour la tête. Je crois qu'on a été clair. Pour ça, la nuance pour que Matanga est normal. Nous avons tout intérêt. Plus de la fausse note, plus de Kobeba. Tout ça, là, n'a pas moko ou que tu aies des besoins. Nous autres, ceux qui commis, comme on les a fait quitter, aux collations, ils ont comme Mawa. Tout ça, nous avons moko pour que tu les Matanga. Je crois que. Oh, mais on a terminé. Bonsoir. Bonsoir. Bon, excusez moi, par rapport à ma président Lobé. S'il vous plaît. Par rapport à ma président Lobé. Nous avons fait un groupe qui a été créé parce qu'il y a une confusion. Pour les autres créés, ma télé, les Tolingi, ils ont à la tête, s'il vous plaît. Les alibans de Konabiso, il y a un groupe chic-choc. La bande de Konabiso, ils vont bien à ma bande de je crois que c'est l'autre de Konabiso, Robert Alingaga Loba. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Tolingi Toboma et Loko, voilà, parce qu'on nous a mis dans ce groupe-là. Moi, personnellement, je regrette pourquoi on m'a mis là-bas parce que la bêtise aux les Gabouna, on ne respecte pas les gens là-bas. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Donc, et l'autre problème est Ali parce que le collègue Yokami que la première dame a vu Matanga en charge, les gens pensent qu'il y aura de l'argent à distribuer. Et les gens pensent qu'un petit groupe va s'en accaparer. Il y a un président. On a la suspicion officiellement, prenez 2 personnes peut-être. S'il vous plaît, c'est président de la Baboué. Prenez par exemple, désigner 2 personnes. On va désigner 2 personnes. Ok, ça c'est déjà passé. Oui, il y a une décollation sur la salle groupe. Ils ont commencé ma cotisation Kuna. Papa. Président, s'il vous plaît. On a dit que c'est fini dans un maximum. On a dit qu'il n'y a pas d'avenir. Président, je vous dis vrai que l'homme a Tongo, pour le monde à l'internet, ça qui va se passer. On va vous insulter, on va insulter des gens ici. Pour rien. Donc, tout le monde a équipé pour un lélo. Comme vous avez dit que le programme est au Salama, d'abord les gens doivent considérer que les alliés réunions premier contact, il y a coupé ça, compte rendu, il y a ce qui a été fait. Le programme est autre, il viendra, on va associer Bango. Mais les gens vont commencer à dire des choses. C'est pourquoi, s'il faut associer des associations, on a mon il y a la Bango, et puis tout se fait au clair. D'accord, c'est le canal, s'il vous plaît. Je crois que depuis que Banda qui on s'est bien compris, pour exclure mon côté, et puis le comité que j'ai organisé sur 6 personnes. Mais on a dit que le chic-choc le Yenge a 2. Il faut représenter valablement. Et ça tout. Bandeko bilili to sela ki bino bokata na ba caméra to se
Considéré chic shop. Voilà. Et là, quand tu demandes le président, la Dieu, ça les a dit. Vous voyez, pour la fois, ça peut pas encore quand ça il y a maintenant. Mais ça, papa Naé, papa Naé, c'est normal. C'est normal à propos de Naé. C'est pas pour l'organisation. Mais là, on dit que c'est le bac de chic shop, il va te voir la place pour y aller. Yo no loba. Naye Naye na baka retard. Akutika amato. So na pela kutika wesi. Akutika expliquer ka pela omona. C'est ça. Il y a des sociétés artistes pour aider le général Balé la tête, il a le livre. Balé la calme, balé la kimia parce que Tania Zaki fait pour la kimia. So papa, Azaki pour la kimia. Azaki le pour la bassine, c'est kimia, la kimia de moto. Azaki pour Zaki. Il y a des papas qui ont des mal à réseaux sociaux, il y a des prix, il y a des failles pour toi, il y a des cancers, il y a des bon, ngai nazo regarder pe la prix makasi te parce que soki de la prix na caractère mabe soki mobali omoni ke mwasi ezo simba te kende sa vie mosusu yo vandeli ka mwasi agwa mabe non c'est moi c'est ça mabe bakanyo basinga te kende merci beaucoup. Mama, if love is crazy, love is for me. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya Ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali susu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation de récitation na yango nakumisi nzambe ya Ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya Ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya Ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami
alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout mpona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. José Baila nato solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Njili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokokela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ovelaza tala baza Pointe Noire JB Service ezali soki bane te Angolais nali te Angolais JB Service epai eza musika naye nakosanga nanga libosa mozambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso bundelanga yeso bundelanga yeso yeso longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yoyo merci jésus nalebi bya bisengasenga nzanga londe nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako mesa wafako watitishina mwatitishina nsambi wachanzelela
watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo